Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà, bonjour la grande famille de Mama BBC, Mpoï TV, bonjour Nabino, bonsoir. Et si qu'ils ont mené Bino partout dans le monde, j'espère que non. La grande famille, vous allez bien. Bissopé par la grâce. On le bat toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimer partager, ceux qui ont baladi bosso s'abonner et ça la vraiment bisso bien makasi mingi. Voilà. La grande famille, ma famille du cœur. Babo nané, hein? Babo nané na bino nyonso. Babo nané. Ba meilleur vœu na bino nyonso. Voilà. Ezanga babino BBC Mpoï TV, kota aimer partager, ceux qui zamba liboso, s'abonner. Voilà. La grande famille, titre bomoni non, photo et miniature na bisopé, bomoni. Alors, je crois bomoni nyonso. Qui monte mama be ya bandeko na biso. Naloba toujours to télé mais la bango to tike la bango tenté. Bana bakomi kolela na SB ezalaki boyete place bakei repos ezate. Hey, la grande famille. Na seki na bité, il y a des gens. Franchement, il y a des gens dans mon kilo yassé. Banango banane, tomoni Linda, tomoni Gatsby. Soi-disant, depuis, bon, to kena onka na Divina na Linda, bakomi kolela ya koloba keno repos ezate. Je vais faire réfléchir les gens na likambo oyo. C'est-à-dire que non, depuis Linda zo joué na Belle Vie Télévision, mité mezo souka bango. Donc, bakoki ko bossa na Linda te. Pour ceux qui ngai bango, le fait que Linda comment ko jouer na Belle Vie Télévision. Bonye bo zapper Linda. Le quoi bozo kokate, c'est-à-dire que no bino bozalaka wana, ba filmer tout oyo Linda ko figurer na Belle Vie Télévision. Boza na devoir ya otalango. Devoir makasi. Devoir à Makassi. Qui est Linda? Linda Aza, artiste et comédienne. Ba comédien combien o basi ba vandi na bandako ba ozo ata espace te ou encore ba ozo chance te ya kobenga bango ke no boya ko tourner. Lelo et comment que no so ba bengi o ya ko tourner. Opesa nzambe merci tellement ba chaîne comment ebelé tellement ba artiste et comédien ba comment ebelé ya soki ba bengi o ke ne ko tourner eza chance. Ce qui monte mamabe bana ba komi kolela. Maintenant toza na besoin ba yebisa biso ba la biso place ngo bana bazolela. Mais avant na kota la lisolo na nga boyebi keno et pas mama BBC promotion eratakate. Na Belle Vie Télévision toza na film na biso o tozota la boniche. Lobi totala ki 4e épisode o epesa ki biso pasi toke ko découvrir Davina que non maman na ye eza maman Marie-Hélène, ndeko na ye sœur na ye eza Lily. Tolandana, non? Comme ça, na ozonge la bino. Je crois 2 fois que je suis venue ici et je trouve que vous êtes vraiment accueillante, vous êtes bien très... Bonjour Landa, la grande femme. Vous savez, moi je suis trop casanière, hein, parce que je suis à la maison avec mon homme, que j'ai rencontré il y a peu. Donc, je suis un homme qui
qui m'aiment beaucoup, qui m'offrent des cadeaux. J'échange de voitures quand bon me semble. J'ai le droit de choisir n'importe quelle voiture que j'aime, qui est tendance et tout, sur Internet. Et ils commandent pour moi, je fais les livrets et tout. Donc, donc madame, un peu ça, parce que je suis chanceuse. Wow. J'ai rencontré un homme qui m'a... La chance. Mais, malheureusement, vous savez, il y a des gens que vous rencontrez sur le chemin, que vous rencontrez à la rue. Par exemple, Zola Tabia, elle se fait bien maquiller, elle change de voiture, mais en soi, à la maison, on voit et on s'accueille toutes les nuits, à la latte, bonheur, ils ont vraiment complété. Tel que mon cas, c'est que vous voyez ici. Quand j'étais petite, c'est vrai que j'ai perdu mon père et tout. Alors, j'avais une soeur. Madame Zama bilingue. Ah, d'accord. Ah, ok, quand vous parlez français, il n'y a pas de souci. Ah, d'accord. Donc, tu disais, tu peux faire en même temps. Oh, oui, là, je suis passée donc, tu as qui va amitié, il y a qui a petite soeur, il y a maman à Bissau. Alors, au moment où je vous parle, côté Wakenda, je ne sais plus, on s'est perdu de vue et tout. Et moi, j'ai été reçue dans... Non, ça me fait du bien de partager avec les gens. Et ça, la manière de partager dans Badou. Et ça, là, le quoi, c'est défoulé, non, on la croit mon corps. Il y a une question qui est plus le champ, et là, on a traversé que... c'est la illusion monte que elle a le bonheur accompli à sa fille a chance à sa fille alors que nous bozana peut-être je vous envie pour vous à maman non bozana baleki mengai natana leki o na ko kabela ta $100 donc les kinangai ce souvenir on a nango pour na yé c'est son nom, elle s'appelait Lily. Je vois encore ma maman, elle s'appelait Marie-Hélène. Ouais. Maman Marie-Hélène, oui, petite sœur. Bon, ma maman, on a habité dans aux années. Parce que maman, c'est déjà mon colo. Peut-être que ma maman, a une image, mais petite sœur, je ne sais pas à quoi elle ressemble. Je ne sais pas. Dans les moments, on a boyé. Même si c'est un sou qui boye, il m'a aidé à boire, tout ça, mais. Vous voulez brûler la graisse du ventre? Boyoki la grande famille, Botali, place wana epesaki mawa. Lobinde, tu as qui découvrir tango. Davina, aza mal à l'aise dans ndakuna libala. Tu yeba ki keno azana besoin maman na ye, azana besoin bandeko na ye, mais tu yeba ki te nani, maman na ye nani. Mais et ça dit que non, ayebi kombo maman et sa maman Marie-Hélène. Déjà Poutine a vu déjà elongi. Ce que otali elongi déjà Marie-Hélène, otali pe elongi déjà Davina, bazo bala na déjà. C'est-à-dire que non, maman Marie-Hélène pesa ma mère biologique. Otali pe Divina, otali pe Linda, au moins que non déjà Davina na Linda bakokanaka déjà bilongi. Otie maman Marie-Hélène et ratarate wana, c'est-à-dire que non maman bango pieza biologique. Attendons voir si koyo ako découvrir ko encore ba okuta na ndenge nini. Ba okuta na ndenge nini na Davina et puis ekozala ndenge nini parce que to monaki na teaser. Davina komaki aveugle. To continuer na kota la film yango nazo senga na bino bandeko. To komi déjà lelo to kota la 5e épisode. 5e épisode, total en gros à 16h30, babiso wa msuso 17h30. Tous allez belé wana. Pour l'anga na Monica ke non, ba fille à salon. De ba rosa nini. Ba kocha peut-être Davina ba kutana na maman et peut-être na ndeko na ye o eza Lili Linda. Voilà.
La grande famille, naloba toujours que nous pas la biso, tout liaka kitoko. Mutema mabe ya ba voisin, yo mona oza acteur, oza comédien, mais ozo mi pesa de l'estage na zoya. Tola nana nususu moi extrait oyo na ozongela bino bandeko bokende te. nakolaki oyo tielanga tielanga yango tinanga modele mosusu olakisa yenga wana basaki mosusu olakisa yenga wana tinanga bamaki mosusu awana komosana mpona. Sala rapide, papa, je vais revenir déjà. Yara sekolah yara sen. Bosan lah, webi. Tina na rouge na mosiko. Tina rouge na ngona taille. Mama oyo cha oyo yelanga oyo est-ce que eza basak na mpeza Nikita oh yo mbala masa ukinza yo zo omela makasi va faut tout travailler ça mais y'a moi merci j'ai rien petit merci. Oui, ça bien. Nalobi, est-ce que ni aux gens à l'île moi, je parle mon coboui, c'est dans le thème de Chérie. Où on a besoin de sécurité. Où est Maï? Maman. Qu'est-ce que tu vas faire au combat? Noir thé. Mais oui, c'est un peu au la base. Quand tu n'as rien, tu n'as pas le sorti, tu n'as pas raté. Oh, tu n'as pas le Chérie. T'es elle, on mange comment? Ça m'a Nikita, maman.
Donc, on s'en va pilipili ça fait. Et ça, maman, tout est fini. On tient pour la mise à pilipili les amis. Et papa les gars pilipili. Et ça va. Voilà, oyo, na babiloko so yango pe ezanga te. Mais na lobi boye, yo tiaka babiloko mosusu pe mpona moi ondire ozotuna babiloko yango soki ndeni. Tiaka nyonso ye na moko kosangana yaka koya. Napona mbala moko. Yaka na baoyo lakisi na mosusu pe yaka na moko kosala pona. Mais chérie, tu relire papier, na mesa ezate, papier. Et surtout, le sopalin, ezate. Nikita, yo balate. Ah? Si on ça madame. Aujourd'hui, au ezali, tant basi ozo servir papa. Kala yo sur au monde déjà. O se papa na tira kai bona tira bona tira. Na benga ka ote na za na makamu zo sala. Soki yu naza ko na obenga okioko na benga tso musa no ni a. Maman, on s'en très bien. On s'en très bien zo sala te. Ki no zo ani no tira ai wana pisai. Oui, ko suivre sur la radio. Non. Ok, d'accord. Non, c'est là. Bandeko, je crois que tu kolanda no sense. Une femme insensée. Il y a Maman Étoile. Sans comprendre bien, Maman Étoile a besoin apprendre des psychos, la bonne. Mutomsala na ye, il y a 15 jours lorsque vous allez dans l'ibala na yo, il faut nous servir mobile boye. Bon côté, c'est bon tolo. Pour ABC liquide à l'obi, yo peut-être on kobalaka. Est-ce qu'on peut servir mobile na yo boye. Vous comprenez ma kambaro? Je crois lobby na lobby la kiango déjà. Et lobby déjà na lobby la kiango. Ba maman bébé ba benginga maman BBC. Maman Étoile la pesinga kanda. Maman Étoile la pesinga kanda. Biso nyonso Maman Étoile la pesa ki biso kanda. Et azo continuer à repérer biso kanda parce que to ebiso na été. Hier, c'était juste le 4e épisode. Papa et l'homme azota la kaka. Attendons voir. Nini Koko et la Maman Étoile n'a pas comportement oyo. Ils ont déjà leçon. Ils ont déjà conseil. Ba pesi na biso basi o tolinga téléphone. Biso basi o tolinga makambako ya ko luka bilamba na internet. Maman moko apesi alobi maman BBC posa na kota kaka na télévision na kende ko boto la pesa étoile fondana na bamango na se. Si il y a de femmes pareilles, lokola Maman Étoile, zala wana na Belle Vie télévision, oyeba omiyebela déjà que no sort na yo ko zala ndenge nini. C'est-à-dire que no yo sort na yo, soko se comporta lokola Maman Étoile, jusque là o ignoraka. Yo siko vala wana na Belle Vie télévision ota la sort ya Maman Étoile. Ce qu'on sort à Maman Étoile, tu vas te dire que non, yo pe sort na yo ko la bongo. Soki ko zo maele te. Yango wana to zala toujours na Belle Vie télévision parce que Belle Vie télévision azo sala musala kitoko. Bref, c'était au moins ça. Naloba toujours que non, promotion chez BBC Mpoï TV et rataraté. La famille, na osenga bino, bo partager quand vous tindela nga ba lien, bo tindela pe bato ba lien ya, be émission Maman BBC et ko sala nga bien. Ceux qui peuvent nous s'abonner, s'abonner par Maman BBC et au sala biso toujours ka bien, to okumisa ka nzambe parce que nyonso biso to sala ka Maman BBC, au sala musala no bien. Maman BBC na ba promotion, oui. Maman BBC ko mi beta na tolote. Ngai lokumu nyonso na zongi sango ka epa nzambe. Et ça, le quoi Poutine, ba film est nyonso salaka avant d'ara tout cas comme on a maquillé les belles à salakate. Elle est là, elle se réveille le matin à Salibo, elle a planifié ma camonne que pas à l'ambeli Belle Vie télévision à côté de Biso et Sili.
lokumu nyonso toyaka nango bafilme ya belle vie bafilme ya belle vie ya avandaka azongisaka lokumu epa nzambe ya koloba ke non nzambe apesa ye mayele wana mpo soki nzambe epa alobi alongole mayele wana c'est-à-dire que non mama biso azala moto ya matalana te moto azalaka alingaka lokumu moto alingaka lokumu aza moto ya diable aza moto ya monde ya ténèbre moto ayebi nzambe alingaka te komikumisa alingaka te bakumisa ye moto oyo aza na esprit ya nzambe na kati na ye azalaka humble na bato amonaka bato nyonso ndenge moko et non pas bamisusu alobi ke non moi je suis au-dessus tu es au-dessus ok tozaka na sa moyo. Bref, c'était au moins ça. La grande famille, tous les sous-soins ebele lelo pour la 5e épisode d'Abisso. Titre Nabiso, bomoni photo ya miniature Nabiso bomoni na kota siko na lisolo nanga. Bandeko, vous savez, nous communauté congolaise, tous on a un problème sérieux, il y a raisonnement. Balobi, bana bakomi kolila soit disant que non, ba okokate bazo pe maté. Musala mikolo nyonso, musala mikolo nyonso. Oh mon Dieu, il y a combien de chômeurs au Congo? Il y a combien de chômeurs au Congo? Non, nazo aider, hein, to réfléchir. Nazo aider, to réfléchir. Bana bakomi kolela. Maintenant, dites-nous, yom tola mukaka chaque tongo. Peut-être du lundi au samedi. Ok, naka musala. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, samedi, ok, musala. Ok, bité, bao ba travailler pas ba chinois. Chinois peut ça ba tout ofte. Ok, bi peut-être dimanche ok musala pas chinois. Tant ozo kende musala du premier au samedi, ça pour anine. Pose quelque chose au vivre, hein? Je ne pense pas que non. Oko vanda na ndaku et ko utela o likolo e kwei. Soki bino boko bima lelo ya koloba keno bana bazo lela balobi keno bazo pe maté musale leki na SB ezalaki boyete faux et archi faux. Non zo sabino SB elle a un problème. Il y a écriture pour ba comme la bino film il faut à sonder batu ba o ba okiko koma soki SB Yé moko kolo, yé moko silauka, azaki une écriture. Alinga banda ko travailler chaque. Alors, pour na koyeb sabino keno, délestage esa le makakuna, ezate keno bo pe maka ou bien yé silauka kena ko pema. Eza limitation, il y a inspiration, eza limitation, il y a manque à savoir faire, eza limitation, il y a makambo ebele. Linda azana place wa okende ko lela te ya koloba keno to lembi. Par contre to mona ki vidéo moko etambolaka awa na Lubumbashi Linda loba ninobi non dis jamais vu bah si moussa soki na 2 heures passées. Tout ça, il a une analyse à non. Oh, c'est-à-dire que non, Linda a se retrouvé là où on travaille, là où il y a du boulot. Chez Belleville Télévision, c'est du boulot. Tant que bino boko bima pona kwa koloba non, bana bakomi kolela non bazo repos exaté. Faux et archi faux. Faux et archi faux. Parce que les anaba mususu au monde en Linda, t'as 2 heures du temps sur TikTok. Moussala na bango ezate que non à chaque heure avant un tableau. Bah que vous voyez 2 jours il y a koloba que non si ça ka ba tableau non bala moko et puis elle s'en va à quelle place mususu. C'est-à-dire boza na pema hein. Boza na makasi boza na devoir wana kolandela nani ya kolandela bana na bino hein. Mais Linda esa loba kit. Boyoka kité. Ba tuna ki Linda balobi Linda. Si aujourd'hui que non si la ouka et voilà ozonga na SB. Qu'est-ce que si la nani Divina Loba? Divina Loba, non zongate parce que les cas qui mondelo, bêtise les cas qui mondelo et comment qui tina ko simba ba parents, ma famille a été impliquée
sur ces bêtises-là. Ce qui n'a zongi, n'a honoré famille n'a raté. Beta na tikala. Ndeka na sina longwe na sina longwe. Boyokate? Ce qui a loba bongo. À quoi bon? Lelo a loba keno. Repos exaté na SB tozalaka boyete. Faux et archi faux. Parce que yelinda tango komi na belle fille. Elle, yemoko a loba ki. Na ye ko découvrir. Donc naza na kati ya ndaku moko boye. Na yebite ke non awa porte ezalaka. Awa porte ezalaka. Nga na yeba peut-être kaka deux portes. Oya ko loba ke na ye moko azana ba talent mususu ko yeba na ko yeba ngote. Muto ye ko fongola ba porte wana, muto ye ko fongola ba talent na po yeba ke non azape na talent na kati na ye belle vie. Et suki wana te. Mwana lobi lisusu lobi ke non omoninga lelo. Na ko imposer respect na nga kaka na musala o nazo sala ka ndenge ba humilia kinga na musala oyo na ko imposer lisusu respect na nga ba respecter nga kaka na musala oyo o sala ngo ndenge nini. Je veux beaucoup brosser na ko tia misisa na ko tia ba effort na nga nyonso. Donc o comprendre que non Linda tango azo jouer, il faut bimisa ba free nyonso ya kolakisa bino ba SB bino ba les abakou ya koloba ke non. Bombana yu bozalaki na ye, bomona ki est moindre. Akolakisa bino ke non, bozalaki na actrice, bozalaki na comédienne moko azaki na ba talent, mais bo jouaki na ye, bomona ki eloko pamba. C'est-à-dire que non, ba talent na ye, ba capacité na ye, bo découvrir yango na Belle Vie Télévision. Et c'est par là, bo regretter à koloba ke non, tozaki na elema. Po bo bima bo koloba ke non, bala bakomi kolela, faux et archi faux. Délestage eza pasi, bana oyo. Bo sa assemble, bo bande kolinga bana na ba bima ba kine ko jouer na ba place mususu te. Bana oyo tango bazaki na SB bazaki na besoin ya kobima ba kine ko jouer na ba place mususu. Mais bazaki na ba barrière. Réseau zalaki nini ba ke ko jouer ba place mususu. Babi awa na SB délestage eleki ndelo. Ole to vanda, lorsque tozo vanda, toza impayé, on nous paye pas. Ba futa biso c'est lorsque au sali filmé, au tourner ba bengi oza na tableau na yo, on te donne l'argent. Et lorsque boza na tournage te, ba ko futa yo te. Maintenant à quoi bon? Ya oyebi ke non, awa ceux qui na salité ba futa ngate. Biso nyonso toza na banda kwa libanda, toza na bamboka libanda. To calculer do bi ke non ceux qui na ke musala lelo te. Mbongo ko kita. Attendez to travailler sur les réseaux sociaux awa. To ebi ke non, ce que travailler 2 jours 3 jours te. Bas donc mais donc YouTube donc au moins appelle ça visibilité au nom ba makamno e belé et o kita. Audience no remona tout ekiti. Comme pour dire que non, to zawana to ebi yango na mutu na biso to bi ke non, je dois travailler pour mbongo e mata. Parce que lorsque bozoya ko ya ko ebi sabatuke. Linda ou encore bana bakomi kolemba na bakomi kolela ya koloba ke non repos exaté na benga bino bozana mitu ezo sala bino bien te bozo réfléchir sur propreté boka telanga place aussi bocha ba TikTok bocha mundele kutu azo travailler na ba air eza déjà l'art. Oh, non, qu'il ne travaille à 2 heures. 2 heures à ebi monta kozwa. Moussa les à 10 heures, na 10 heures du temps, na kozwa monta tel. Ah, na sali 8 heures du temps. Ah, 8 heures du temps, bon, kita. Comme pour dire que non, il faut abunda travailler 10 heures du temps, ya kotala, mbongo oye komata, na faire qu'à réfléchir bino bato bozo, ba que non, bana bakomi kolela. Est-ce que ba papa ba kinaka musala, ou encore ba maman ba salaka, ou encore bato ba salaka du 1er au 30. Chaque. Mais travailler. Nde eza na okelo bakeno eza devoir ya mutu nyonso parce que sans travail au koliate. Comment est-ce que vous venez dire aux gens que bala bakomi kolela repos ezate nani yango lingaka repos oyo ovandi oyebi keno ba kopesa mbongo te na ovanda na ndako ozo eloko te na okende musala peut-être pour 1 heure 2 heures ozo quelque chose ya wa pesa bien na faire réfléchir bino. Bosi la maya koloba bana wana basi bakei bokoki ko comparer te ya koloba ke non na Belle Vie Télévision encore na SB non Belle Vie Télévision eza compagnie mobimba Belle Vie eza compagnie mobimba
SB to éviter ce to pesa ngo nini parce que de les stages les qui bolingi to ya kolobela SB nini boza mayele te SB eza carence à écriture SB eza na ba limitation makambo ebele bino ko yebisa biso ke no kopema na bozo ba eza kopema ya koloba ke no baza na ba film baza na banani non eza carence bolingi to rappeler bino bien to lobela bino bien bozo bosana la grande famille bo aimer pour partager mutu akolia na mutoki na ye biso nyonso toyebi ke non otravaille te okolia te mais lorsque bozoya bovandi na baplateau pour dire que non bala bakomi kolela baleli epa nani est-ce que Linda façon aza wana insulte humiliation rejet tout azwaki na SB aki ovanda penza boya lobi ke non et pas belle vie to opema te na SB to banda kopema non. Par contre yemoko akovanda koloba ke non SB musala eza te ah musala eza différence eza non linga bo comprendre bo zala mayele bota la G ya Linda na SB na Bellevue Télévision bokomona c'est deux personnes différentes deux personnes différentes plutôt bota la G ya Linda na SB bota la G ya Linda na Bellevue Télévision Bellevue a payé sans sa responsabilité moko boye oye moko ayeba kite ke no azana na personnalité azana eloko na kati na ye. Et chez SB, il y avait trop de limitations pour elle. Elle était limitée na Jemoko. Elle était limitée na Jemoko. Pour vendre boya koloba ke non Linda zolela et ko zala bien bo kene bo kota na émission o Linda salaki kaka na mois décembre awa. Sortie médiatique na salaki. Tu verras que non, elle préfère 1001 fois ko zala pembeni ya Poutine. A regretter pe batan ebele aleka alekisa na SB parce que aloba ki kutu na regretta donc daba makambo nyonso elekelinga na regretta ndenge na komaki na bokeseni na ndenge na yaki ko se retrouver pe soki na SB donc na ina ba jour wana parce que il me fallait pas. Est-ce que bino boza batu moko kwa koloba ke non? Oh, quelque part bozo yeba ke non chez Bellevue on travaille. Hein? Alors, si et pas Bellevue ripo ezate, c'est-à-dire que non, il faut que bete la moi c'est na maboko ouais. Parce que eza inspiration mutu ezo travail. Eza inspiration mutu ezo travail. Moi na sa bibi, moi na sali pe sortie médiatique, a pesi position na ye. Oko signer ta contrat na Bellevue Télévision. Ce qui ba critère na nyonso ba condition ba pesa ngai papa na mon pourquoi refuser? Boko lekate na mitema mabe na bino wana. Bino bozali batu moko boyebo sans Linda. Après sortie médiatique ya Linda, elle était ouverte. Ya maman na ekutu a regretté tilelo. Les faits maman na bino sila uka atika ta ko benga ete pona ko sa position ko bani nango ezoleka entre ye na mwana na ye et si longtemps que non tant bazaki ensemble ba voyage abane ko benga maman na ye abane ko kene ko senga linde pa maman na ye et ce qui wana te linde la bien dit que non ba tuni e question na ba film na ba carrière na ye nyonso film nini oyo etikala yo penza ya motu yo lobite oyo penda bo apesa ki film nini na Bellevue Télévision et là que Tokyo ba deux sœurs rivales coupables ou nani innocent après
nini susunze nini leçon morale je crois et tozota la lelo ya nani la boniche 4 films mais bon que de compter combien de films a tournaki na SB peut-être tant on va poser qui question moi je m'attendais à couper ça titre moko ya film a travaillé na SB malheureusement na carrière nae depuis abandi zonzing pendant nga se retrouver na Belle Vie télévision film oyo etikala ye penza na mémoire oyo maman n'est pas télémaki abeteli yango maboko ezalaki innocent ou coupable il y a autorité oyo azalaki nango. Est-ce que na SB bopesa ya ta film moko a jouer tableau moko boy azala autorité oyo apesa ki na innocent ou coupable. Tima na maman na ya lobi te maman na a découvert loko ezana kati ya mwana na ye. Linda lobi batala kanga wana depuis na bandi na Belle Vie télévision batala kanga wana ba parents bande konanga na maman batala kabiso na batala kanga na télévision wana. Vous savez que batuma ko boy sortie médiatique ya Linda. Vous savez batuma ote ya ko vanda na ba tableau botanga kombo Linda. Ce manque à faire ou encore vous avez un manque à réflexion. Vous avez un manque à réflexion. Mais na aider bino. Na ko aider bino pour réfléchir. Linda zaki déjà a déposé qui déjà comédie, a déposé qui déjà art. Pour na ba insulte na bino. Pour na kindoki na bino. Souci ezaki ke no bo mona ta Linda li susute ndenge azobi mata na Belle Vie télévision non bino bonye bo si ça parce que maman bino si la uka benga ki partout ba benga bango te elle était isolée na bato bazana e problème te abanda ko luka lobi où sont tous ces gens là on a sekaka na bango ba soulever ata leur petit doigt là ya ko loba ke non a défendre Linda bazaki te ola boyo ka soni ya ko loba ke non. Vous avez voulu que si ça moana. Mais nzamba ki a lokoti a tche place moko boye. O bino bo satanda te. Vous savez que bato moko te a tche sous Linda ka? Po bo vanda boya ko lobela Linda na kana bino. Na mona bino ki no boza bato moko boza na réflexion te mitu ezo pété bino bitu na bino ezali sonde so bo melaka diamba. Il y a combien des artistes et comédiens? Na monde na bango ekoma ke non soki ba bengi opesi nzambe merci. Parce que comme connaissance et comme belé que non pour se figurer peut-être na film amutu. Il y a beaucoup de réalités. Et chance c'est pas Belle Vie. Belle Vie atala ka babilo ko na te Belle Vie atala ka nde talent ya mutu. Belle Vie atala ka ke non soki awa na za besoin mutu te la benga. Asa ela ka sentiment te. Mais soki biso totali biso nyonso to mona avec notre propre yeux que non Linda azana ba talent. Ce qui vous a dit mayele, il fallait botter la Belle Vie. Façon zo pesa ba rôle zo pesa Linda. C'est tout autre donc tu es découvrir Linda donc c'est du nouveau. Tout le monde donc tu découvrir Linda na makambo afika parce que de l'autre côté c'est ka ko swana. Ko ganga. Botala ta ninga zo jouer awa rôle ba pesier. Ce n'est pas rôle azaki nango pepe kuna incompréhension. Ya ki mutema mabe. Pour comprendre, il y a nanité, il y a quantité à la patronne. Elle l'avait binomi souté. Belinda zui, nani, Poutine a zui Linda. Elle l'a mis. Elle l'a mis dans dengue moko biso nous stobana ko s'attendre na rote. Elle vous a fait comprendre que no bozaki na mutu moko boyeboye ba qui était. Il fallait aussi la ma parce que Linda a une jeune bino na Belle Vie télévision te. Linda bazo fongola o yemo ko lobaki ke non naza nanga argile. Mama Belle Vie aza potière nanga donc a formé nga na ndenge o ya lingeli. Combien des artistes nga ba benga nga isute. Nga ba benga nga lisusu te.
nga babenga nga lisusu te. Ah, théâtre comme na réalité mosusu. Est-ce que vous êtes sûr Linda elle est mieux placée? Ya koloba ke noto lembi ah tozana repote. Vous êtes sûr? C'est juste bozo mona depuis azo jouer na Belle Vie télévision. Belle Vie azo mona talent o eza na kati na il faut figurer na film. L'effet bomoni peut-être na 4 films o ya tourner na Belle Vie télévision bomoni ke non et kuna repo ezate. Mais non musa na bango eza ya repo. Lelo eza pe quoi eza le quoi kalaté ya koloba ke non chaque jour faut que na ba répétition. Alors que ne tourner pour 2 heures, à salir déjà t'as 3-4 tableaux na et s'il y a qui, bon il faut faire réfléchir bino. Ceux qui peut-être dans un film et à tourner pas Belle Vie, bah qu'on soit journée mobimba. Peut-être dans 2 tableaux peut-être ils ont un tableau peut-être il y a 6 minutes 8 minutes kaka pas au lobby aussi li. Bon il faut faire réfléchir bino. Carence na bino ou encore limitation na bino et écriture. Et ça problème hein. Pour boya koloba ke no repo ezate. Bana ba komi kolela repo ezate. Félicitations hein. Bon reconnaître la capacité à Belle Vie parce que chez Belle Vie c'est du travail hein. Et ça na mutu moko te o na monde lelo au sali to koliate hein. Combien de temps Linda Vanda qui a travaillé sous tes plus de 6 mois. Linda aza artiste et comédien bolingi ape manini. Mais boyo ka soni te. Ah maman bébé ça yiko zongi sabino koloba ke non, eza bozangi soni. Pour ça maman bino azaki na écriture. Balingi bébé ba travailler chaque. Aza na objectif te, aza na ambition te, ya chaîne na ye. Belle Vie TV eza déjà compagnie na loba ngo chaque jour awa. Ayebi objectif na ye. Il y a Belle Vie télévision, il faut filmer Kotaka. Total ba novelas te. Ba filmer na bino botala kuna na ba novelas. Est-ce que toki ko bima ko lo ba keno ba pe makate? Est-ce que bozo réfléchir bino batoy? Ce qui ba kati chaîne peut-être ba kati keno ba tchela bino sous novelas te. Je pense que no ba to ba ko loba ebele. C'est pareil aussi chez Belle Vie télévision. Ceux qui battent les bisous, tu vas à 2 jours, tu vas quitter. Nous, on a plus besoin que mon abango va travailler pour faire payer sa biso. Bango ne bazala musana bango za ko se payer sa biso. Siko comment est-ce que bolinga ba pema? Ba fa na bango bo cha bango wapi? Loko abino mama bino ali ba ko lamba te. Bozaka makasi na ko lukaka makamba lokuta ko yaka nango sur les réseaux sociaux. Botika bana. Bana oyo tango bazaki pembeni ya mama bino sila uka bazaka na besoin ko kende ko jouer na ba chaîne mususu bazaki na bakale délestage soki boko loba ke no bana bakomi kolela ba olela te bana bazo informer ndeke loba ke non kuna musala ezaki te ah musala eza ba olobelango dans les bons sens ya koloba ke non notre travail il faut tout travailler ke ndenge to bande ko zo ba délestage musala o eza plus ozo travailler c'est plus ozo kola na kati ya musala wana. Parce que lorsque bozo bima boya koloba bana bakomi kolela, est-ce que bozo saisir eloko bozo loba? Est-ce que vraiment bozo saisir eloko bozo loba? Mais yé Linda déjà bima ya koloba ke non, dit jamais vu. Dit jamais vu c'est par rapport à place à Zalaki, boulot et Zalaki te. Dit jamais vu. Tant bozo bolobi ke non bana bakomi kolela, bon on a te automatiquement bozo bimisa mama bino ke non azal limité na musala. Tozalaka na groupe salongo to yebaka déjà que chaque tokota totindane ba jour total aka filmer. Tant besoin na ba point bo ya ba topic ya bo ya koloba ke non bana bakomi kolela. Mais moi tika na informer bino ke no bo ende ko bimisa légère bo ko bimisa limitation maman abino qu'elle n'est pas forte. Bo ko bebisa ba tu mémoire te ya koloba ke non Linda komi kolela kuna zo kokate. Ba papa na biso ba kenaka musala tongo midi poko ba kenaka musala chaque jour 30 jours. Est-ce que tu veux comprendre la grande famille? Pour la quoi informer ba tu que non ba ba komi kolela na moi on dirait que non nini ne mati bino na mito.
Ce qu'on a maman bébé c'est na ko yebisa bino siko bino tan boye koloba keno bana ba olela bana ba leli te na ndenge obino bo kanisela bana ba leli ya koloba te to se retrouver. C'est pareil na ba biso ba maman bébé c'est to ça la journalisme to ça la qui chroniqueur te chroniqueuse te to côté lango kaka na fenêtre. Et ça qui peut faciliter pour banda ko saka émission boy. Au fur et à mesure, plus aux autres travailler, aux autres lisa musala. Yo e bakate ke no so aux autres travailler, est-ce que aux ongi boy pour no zonga lisusu ko travailler, ye wana mama binote. O pesa musala repos. Repos ça peut-être un jour moko, biso to yebi peut-être samedi dimanche ba to ba pemaka. Bo kanisa te ke non boye ko salir peut-être Linda ou encore boye ko salir Belleville. Boye nde ko étaler mama bino ya koloba ke no okoka makambu te. Na grâce luzolo aleki mama bino na inspiration ba filmer. Na lo baka vérité hein. Na lo ba vraiment vérité la grande famille. C'est-à-dire que nous sommes conscients de que nos maman biso eba ko komate. Maman biso za na limitation. E na ko sunga bino na idée na bino na ya koloba ke non bana ba komi kolela te. Bana bazo le bande to se retrouver. Mais ils ont sunga biso to eba to découvrir ba talent na biso caché. Pobo bima boya koloba babiloko aboye ngana yokeli bino soni boyende siko kolakisa batu keno sila uka okoka makambu te sila uka za na écriture te il faut plaider muto akomela papa soki lule aza esu te toke nango bongo ti toke nango bongo boye ko kitisa Linda te ke no azolela ou encore boye ko kitisa Belleville parce que chez Belleville c'est du travail boye ko kitisa mututé nani yango ayebite ke no na mokilo il faut travailler pour non lia nani ayebite yo mona muto vandi bana na bana ko luka ko kende par-ci par là bo bana ko pimela bango pona délestage bandi lelo te siko pona ko aider bino na maloba na bino ngasi ko mama bébé c'est na koloba keno boende ko étaler siko si la uka ya koloba keno si la uko ka musala te si la uko ka te boye ko lakisa batu keno aza petit joueur et pas Belleville aza le côté pas Belleville a oko mate Belleville aza likolo toke na bino bongoti pona ko koloba keno ba olela repos ezate. Déjà, ceux qui m'ont travaillé mingi, déjà, Aza m'ont félicité. Malamoko bobimi si faiblesse sa maman bino ke nazo koka makamute n'est pas dire. La grande famille toi landa na tozonga. Ben gaza célibataire. Tala. Dieu ne te traite pas comme étant célibataire. Nzamba omona kake nanu ndo balite. Moi ça célibataire. Laisse ma bande bangwana Linda, moi je te dis, crois en moi ta maman. Les jours de ton mariage, moi qui l'ai dit qu'elle a toyeba ki kaka, maman n'a pas moi mon mariage ndezaka. Nga mariage nanga. Toi tu auras une double portion. Vous avez double pour comme on a bala. Bon, maman, bon, bala. Tu me rassures. Rassure-toi, ma chérie. Tu vois, toi. Oui. Toi, tu es bonne pour nos ministres, pour nos députés nationaux, pour nos sénateurs, et puis pour nos bali, il y a poto, il y a États-Unis, il y a Égypte, poto, il y a Israël, poto, il y a Allemagne. Il y a aucun derrière. On est là, bon, on est là, tout soutenir la bango. Maman, tout soutenir la bango. Tika, ma bana, moi, pam, bana, poto, tous alliés. Au moins, on a des blocs à l'ibana, on pèse et cocaté, on tika la bango. C'est ça. Tous alliés. Surtout d'ailleurs. Surtout d'ailleurs. C'est ça. Surtout d'ailleurs. Azo quoi, non bon.
balongwa ngakufunga mona kende sune apesa ko wapi mobali et maman t'aime qu'on a tout dans ma faculté il était là en mode oh je veux répondre elle oh non tu n'as pas le droit de lui poser des questions c'est comme s'il est assistant. C'est un assistant. Moi aussi je me dis la même chose. Même pas un chef de travaux. Oui. Assistant. Oui. Moi je sais, j'ai senti ça. On va faire ceci. Moi je vais te chercher l'argent. Eh papa Kazan, bel campus. Bel campus. Tu vas aller. Comme vous les avez. Patrick so Patrick. Patrick, ok, au tourner. Patrick Moboy. Aza aya kazo ngaya fiancé famille ndekolanga na la famille to lingaité. Tu vas faire des investigations ba so azalana. Tu as raison. Oui, bah ya fano. Non, bah bien, tu es pour la réunion dans mon libala. Bah bien, non. Bah bien, jamais. Ma fille, regarde-toi. Regarde la peau seulement. La peau seulement. On est là devant les daïlis, devant les... Arrête, s'il te plaît, ma chérie. Ne pleure plus. Non, je peux pleurer. Ne te moque. Et ça, la bino keto, hein. Et ça, bino keto, hein. Ole boya ta ko féliciter. Ya koloba ke non mwana kuna kei tomoni penza ke non batala mususu ke kobima kuna non ekomi ke non bana bazo kokate bana bakomi kolela ya koloba ke non repoezate yo pe makana YouTube sitoza na bino biso na bino kaka koluka kaka na lokuta toye to luka kaka musala pona nini pombongo ekota kaka siko nani yango kolinga avanda azala impayé. Et na muto ayebi ke no so na seli na ozwa. Nani yango biso nyoso to yebi ke no musala. O to loba ka biso nyoso do musala ya mabeza la kate de fils ke kaka ozwa quelque chose. Musala nyoso ezala ka dire. Mais musala ya koloba ke no ya koloba ke no ba okokate. Boy ba to combien pe ba kenaka na musala peut-être ya ke no ba ofuto pe mbongo malonga te. Il y a otali peut-être boy musala ozo sala eza salaire peut-être ya kozata $1,500 mais ozo se retrouver kaka na $500 il y a même pas moyen que no otika parce que ce que otiki na 500 ngo kozwango wapi to réfléchir la grande famille bo aimer bo partager na ngai na kotisa na banesu ko kotisa ba maloba ya batute bandeko s'il vous plaît o eza 2025 na bano kotisa su ba voix ya batute so balobi boy te ngana ko ya kaka na ye na lobeli bino na kotisa su ba voix ya batute parce que il faut to pesa na pe respect moi moko soko zu voix c'est amuto yo kotisa c'est comme si ce pendenge ya no zo fula ni kande na chele bino maloba kuna nde bonka bino bo comprendre que non ezabo mama bébé c'est quoi eko décortiquer ango. Vous découvrez que non, Linda zo travailler ndé. Kuna bandaki ko travailler té. Vous ko découvrir que non, kuna pas bino y a pas de boulot musala ezate koto musala ndeza. Na ko sunga bino na ko réfléchir. Na ko sunga penza bino na ko zongisa bino vraiment na ba penza au réfléchir penza bien Yonga na loba ta bino boyaka bozwa ko lobela mama na bino no sila uka. Boyaka pour bozaka ba vrai té. Pour ngai tampona bima na kozwana nutana ngata on osala analyse on osala émission na memi titre oyo est-ce que na titre o na kofingisa belle vite pourtant on boye koloba ke non Blinda bakomi kolela soit disant musalele ki kuna bazana reporter automatiquement bazana reporter balobi ke non na SBS aki boité automatiquement bozo bimisa mama bino ke non elle est fainéante bo bimisa mama bino ke non kuna musale zate elle est limitée na eko sunga bino. Elle est limitée. Bref, c'était au moins ça la grande famille. Beau aimer, beau partager. Tous à la wana sous BD na pourquoi pour na film na biso 5e épisode la boniche. Bisous bye, ba bonne année na bisous. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.